Mbote na bino ba fidèle abonné à Océan du Congo nde na yebsa bino kaka bo continuer ko s'abonner na chaîne o bino chaîne o mesana ko lobela bino ba vérité biso to kitaka sur le terrain pour na kozwa o nyonso ezali ko leka biso to lobaka lokuta te na yebsa ki bino na ko kita sur le terrain pour na koyoka nino ezali ko leka na lamuka biso na soto zaki na passation de pouvoir à lamuka kasi to mona ki nungu ezalaki tant to lobaka ke lamuka ezate lamuka ekufa bino bochaka tembe kasi balakisa ki biso jour wana ya wana kitaki lelo na Pascal précisément tous en machine pour la colocation de conseillers au bout de la peuple résistance moi quand il y a parti décidé à nous la vision motende mon mboka to kolobela par rapport à la muka tout monde qui comportement c'est pas ça qui na la muka la passation de pouvoir tout le monde passation de pouvoir pour ça la ma journaliste ba combat qui depuis 11h si passation qui ko ça la ma 16h ko ça la ma passation tout le monde ma finge bandi o alobi koto ye muyibe alia 21 millions ye palissade ba pesa yango ya wanga naka nini vraiment ko ko ba pona likambo. Merci mon mboka na mutuna na yo nazali congolais avant na kota na parti politique SID avant na kota na palo na utaki nazala congolais balibi tout congolais a droit à kota na parti politique nyonso ya sepel nango c'est tout comme le na ko longa na koti na IDPS soki na monique na IDPS bazo ko incarner ba valeur c'est tout comme na ko longa na kera PPRD so na monique na PPRD bazo ko incarner ba valeur mais soki na lobby na kota na SID so na moni ba SID bazo ko incarner ba nani ba valeur peuple congolais ko kota ba parti politique n'importe comment te landa parti politique ezake kolo nango aza ko incarner ba valeur. Vous m'avez posé la question concernant la muka. La muka na définition nango ngai na balusa yango na lobaka la muka c'est la lumière et l'amour. Muta monique aza mulili pe aza na bolingo te na la muka asala nini akende. Ça c'est un. Matungu la monaki ke ngana za na bolingo Congo te, naza pe na mura congolais te, naza na ngana bolingo mbongo. Bachie na bad kuna, il travaille. Il a abandonné le peuple congolais, lobi akoyana comme ba congolais. Congolais le kwa za zoba akolanda. Katumbi la même chose. Félix c'est la même chose. Et l'autre Kamel la même chose. Et Lelo Bembappé la même chose. Batikali mi balé. Et puis mi balé sonyo na nazo yo pona lobande naza bo na micro na yo, soni nanga kota la bande kwango tonde ko muzit. Pona ko le la Fayulu te Lelo pour Fayulu asali na ye déclaration te to tiko lo yoka te. Bendele ezalaki pande ko muzitu banda muzitu akota na bendele alamuka yaya ata mwa ntenga réunion alamuka ata mwa miette ya marche alamuka ata mwa boyo soko boy blog patriotique bengisa meeting na kombo alamuka Fayulu boya na bato alamuka baboya incapable mandana ya silisi yango kiu ya ko féliciter ka je suis à Félix c'est que lui est en train de faire entrer l'argent oh mandat yo de pesio ya lamuka yango yo ya langui sous la roche à partir wana ngana loba mutonde makomo benga yo kunpanjo na semeki lamuka ke na komba semeki tozalaki na maîtrise nyos to lobaki lamuka ezali aye ko s'accrocher na blog patriotique bande ko nyos ya poto bokolandanga bande ko nyos ya diaspora bokolandanga bande ko bakongomani yo bokolandanga ngana sengi débat na bato Adolphe Muzitu débat moko républicain ya ko fingate mais débat de vérité omoni mwasi soki alingi mobalite ata onika kayeba 4 coups bolimbisa ngata mbolandango mais mukolo yo ya ko varier elonga na bali yo lemba mais na mtema yake yebi joya nika nga 3 coups mais pour baby sa image na yo na miso abatu a kiso soni il va dire n'importe quoi. Au Pesakaye, eh bien, osana nini, ma yebi ka lesa anga. Eloko lele ngeleka. Muzitu azako s'accrocher na eloko mongo ngana yebi vérité. Le ngana ko panza muzitu vérité na ye. Na ba ye azotinda. Ngana zo mona nga pe muzitu politique yango azo sala na nouvelle là kuna il est seul hein. Nazo kele pe mawa il est seul. O yebi makamama politique moké ayebi il est seul. Le reste là eza biloko sombi akuti yango libanda ba sala abimi na palu baboye kuna ya ramasango mwa bambongo la banko ezali ba chango na poche mawo nazo kele yango na lobi yepe conséquence mo katumbi azomona ekokomela ye parce que ce sont biloko bazo somba ya kosomba donc ndeko na ngai lamuke ezali yo lobi ozalaki yo moko nyungu po passation du pouvoir de Salema ngana yel pa ya mwasi par exemple na bala mwasi wana mais bandana yaki na famille ya mwasi débat soko nani azobenda chaîne
famille ya mwasi. Nani abande yo journaliste lobby bien. Nani abande ko tirer singa pour remise et reprise et ça le magaté parce que loko ezaki pas Adolphe Musut. Fayu la pesa yo yango na pete. Il pas bien respecté aboya ataza musika mais respecter that's all c'est qu'il faut pas ça remise et reprise. Respecter te. Ariete à respecter. Eza o bango ba signa. Yete, amoni ndeko. Amoni soko lobby lelo. Félix Tshisekedi na sali loko eza constitutionnel. Félix Tshisekedi na bataille peut bakolo bataille. Amoni tout salité. Bon respecter constitution pour constitution lobby faut ça la boy. Mouzit soka sali yango. D'abord pression ya biso population ya partout de gauche à droite et l'équipe. 2 oyezo ko sangisa bango mibeko ya lamuka ezali ya pesa te na qualité ya nini yango bino eside bosibo lobi bokozongo sa subor yango te na ba yango soko lobby eside ba lobby c'est trop dire bon militant mususu ya vandi wana toko pesa yo société na ba émotion na ye okoloba eside te onga nazo se déclarer awa kozwa ngo te ke muta eside lobby loba océan mwana mboka omoni nga na bisaka yo opposant ya Martin Fayulu za océan opposant ya musutu pesa nani océan ngana yako bine la Fayulu na musutu te baba ndo sala ba ventire ba osala donc parmi bango mibale wa ko sala ba ventire biso to obengana ye awomona biso fo ngana za mutabandundu Fayulu musutu baza batabandundu mboso aza kuti mutu na ngai kenge Fayulu na musutu batakwilu pani na landi mboso te ndeko na ngai kwangu ya kenge mena olanda Fayulu na musutu batakwilu mais je suis de kwangu mais soki ba sala ba ventire wana biso to kotela mataka mutu moko wa ko sala erreur to sala nini to ko bengana ye musutu sala kisinzela biso to ko la kisinzela te nzela wapi yo yebi ndeko na ngai babi Fayulu pa la kisinzela président Eli alobi tikala okende ngakati te tika président patriotique bloc patriotique ezana kingakati c'est que na kosangana na bakabila ambongo pe ambongo yepe akendaki ngakati po ambongo bayaki ba mila pro o ba missionnaire bayaki na kati ya bloc wana balobi tango ba sango balobi alobi to bengi bino te awa bocha candidat commun awa candidat azate tozo bunde tumba moko ya seni makambo ya minembwe makambo ya ram na makambo ya bunagana to longi to zongi mutu na ndaku na ye ou en somme nous ndeko na nganga zo kolanda ba politicien te ayebi place azo crochet ayokana mais ba yokana na ndinga mabete ozo mpanda muzitu yo ozo banga 300 maisons bango bakosela yo ba okanga yo muta okanga yo za teta ngoza la lamuka lisanga ba nganga baningisi ye to kotindela ye to lobi meka eza ba meki muzitu vous avez peur de quoi tika bemba mutake ko bata makuna balongwele mwa mibeko yo na mibeko olongwele kuna toza mwana mboka Marine Le Pen na France ngambo na bango ba présenter le 3e fois comment pas le présenter kaka Martin Fayulu o ba yibaki élection na bino boza pressé pona nini Fayulu aza muta umeli l'opposition azo bunda bitumba mboka mais ndeko musutu a outi fraîchement na pouvoir en place fraîchement na pouvoir lelo parti na ye palu eza toujours na kati ya union salité ndenge babandela kiango donc ndeko journaliste na pesi yo message yebisa ba ndeko ba journaliste soki nazalaki na mbongo ngana sala point de presse mais makoki ezate soki bokoyokela biso mawa ata moi débat moko citoyen transparent tout cela na ba ndeko ya nouvelle là nanga na koya ko se présenter en tant que résistant ya lamuka bango pe ba résistant na lamuka bazali te mutalongole bango na lamuka azali baza ba lamukiste nga pe na lamukiste siko tozwa résistant moko pro nouvelle là na résistant moko pro SID to merana ko solo la mboka kasi mwana mboka na ebite eloko ebomi mboka entre SID na lamuka pour que mwana mboka muzitu pa nzimba lobi ya kozala candidat na 2023 yango ke sali ke ba makambo ekoma ou bien moi j'ai trouvé normal tant on muzitu a lobby je suis candidat aux élections de 2023 na Genève tant on bakei ba to nyonso bakendaki ni Genève na nazalaki candidat président ndeko na ngai tout le monde était candidat président de la République. Pourquoi va faire ça bongo? Parce qu'il n'y a pas un parti politique na ye, a un poste de député.
tant que boya solo entre ba président bosoli entre ba président botali soki tozi bokonjango to kambango ndenge nini après ba mususu ba désister contre mutumo et ça m'a bête soki ezana bato eside ba trouvaki mabe pour mususu alobi naza candidat c'est que bato ba yebelo côté c'est ça na bato ya lamuka ya nouvel élan ba moneke fayu lokola na parti na ye ba tie candidat président ba moneke yango bebe c'est que ba yebe politique té ozo ndeko nanga biso tozana union sacrée na union sacrée bazana candidat unique eza Félix candidat unique kuna obéir na mokonzi mais na lamuka mokonzi azate mutu na mutu akapesa position na ye après ba kosangana ça nini ba dégager consensus soki mutu azoboya ko dégager consensus à quoi il faut te réseau to sangana na ye to kende kosenga consensus na seni lorsque consensus na lamuka biso moko to lingango te et comme contradictoire ndeko ata yo za mwana mukete muzuta koboya matata point soki aye ko tala lobi na ko soutenir yo muzuta ko za candidat koboya ye to tika ba ventile ko na yebisa na pesa ngana pesa fayulu kombo ki yungulu ya Congo na yebisa na magorodo na masangwa ko pola na nyos e yena kitunga tamize ya malamu to che ya mabeto boa ko se muzuta zo boya bango parce que awuta ki kula bino bolisi bango ke baza mabe ya boyi bango ko baza mabe ni bino moko nyinga ya mukoni ni muzuta azana bango alobi na za premier ministre na moni ko to mabe za na démissionner mukolo nini yo yebisanga so mutu azo vivre na bato na moni bango mabe basaka nini aila démissionner c'est distraction tala ezaba moi ba politique so landi bango na peuple on azo ba peuple liboso peuple so landi ba politique parce que ba langage na bango ba utiliser ka pour ko tromper yo mais ezana place mongo s'accrocher pour na bolamu na ye ça je te dis à s'accrocher pour na bolamu na ye c'est l'intérêt personnel au bango bazoluka mais ayeba ke muzitu fayulu a souffrir mingi en opposition et il lelo azo garder unité wana ata bato ayire pesa bazo finga fayulu bakombo benga muzitu semeki na biso ba yebi qui est fayulu ba yebi mais ayeba que fayulu n'est pas quelqu'un d'autre fayulu c'est son frère de Bandundu entre mpangi est égal à mpangi. S'il y a un problème entre mpangi et mpangi ba benda na kananda ba lobby muzitu lokola za na télévision SID to Martin Fayulu za na télévision ya kolobela te. Mais Martin Fayulu sur le but, la télévision nous a boyé dans zoloba, mbangu baoya. Mais asali yangote, aiboti kaya na ngamuzitu. Allô? Mais ce qui te na komi na kobenga ye, s'il y a un problème, toyoka to solo na se yandako. Oya komi na ba TV wana izaki mukolote. Ozongi ndeko nanga, c'est que muzitu à partir de déclaration na yo moko za témoin. Au moment qui peut passation pour ba pesango, ba kanisa nini? Ya bango. Ba kanisa ya bango. La muke za ya mutu depuis bino bozi ekomi ya bino ya bisote ya peuple est-ce que na ba ndenge bo komeli lelo est-ce que lelo bo konima ko sala tozana eloko te remise de reprise ko salema na muzitu soki azongi na bon sens ndeko na kozoya ba ko solola bazana cellule de crise bazana cellule basanga na secrétariat ya la muke zali to biso to ko senga bango bazala mutu moko mutu alingi la muka te aleki na TV alobi a partir lelo ngana lingi sur la muka biso to yeba soki Fayulu mutakolinga sur la mukate alobi soki mutakolinga sur la mukate Adolphe Muzutu biso ba pepe to sa nini mais azana la muka kuno crochet côté mususu po ba bengana mutako bengana yo azato ko poela wana kino yo moko bakoko bakoloba loba oyinde bengela nga bato ala nouvelle là cadre isbo na lobi cadre ngana tanga te je suis D6 mais naza licencié na formation politique ya Gizenga baya abengela muzitu te bosoki ba muzitu naza en face na ye na ko papa na niveau nanga merci Océan du Océan maintenant le moment imuke bande ko la nouvelle là o bokolanda émission boyoki Océan du Congo lobi azana besoin na bino mibale ba oyo boyebi bolanda ka chaîne Océan du Congo bokomona numéro na sa e ba écran na biso bobenga débat contre Océan na kobenga mwana mboko Océan boya to solola boyoki mwana mboko Océan biki to benga ba cadre ya nouvelle là boya po bopanza likambango mwana mboka na kolinga na mekakotuna yo question par rapport ya mboso to mona ki bongo ndeko oya biso ya SID alataka comment combinaison kombo na ndeko na biso Adolphe Ndombasi pona ute ko telema koloba likambo Denis Sesanga kasi to yoki mboso atelemi pa lobi oya akolata lisusu tenu concerné te Assemblée nationale te akokota Assemblée nationale te donc avant kota Assemblée nationale pour la veste mais soyez na tenu mususu akokota Assemblée nationale te et nous connaissons que aboyi de Kondomasi akota Assemblée nationale nous ne koyoko loba pona likambo. Ce que j'allais dire d'abord à notre frère grand frère
Pépin de Bandundu. Viens Mbosso. Viens Mbosso est au soir de sa vie. Viens, tu es au soir de ta vie. C'est que tu es en train de Yakolouka Mboka. Eza Bolingwa Mboka te. Mais il y en a pas que le besoin koufat. Il y a besoin de moi j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai un enfant de 21 ans. Bon Mbosso. Ngana moni mama ya Mbosso, moi si ya Mbosso. Ayaki na mapele pa nanga. Toyambiye na hotel moko eza na mapela eza hotel bar. Mais maman na bazo simba eboti. Po matana leksikali. Bongo soki mwasi ba simba e mobile eza ndeni. Mbosso aza doyen. Mbosso bakizenga bakufi ba papete integere bakufi. Mbosso tikele exemple Koko. Tata mukolo tikali olakisa biso bana. Exemple malamu. Au côté chance peut au côté parlement. Après Félix Tshisekedi dans ce pays, c'est Monsieur Mbosso, le numéro 2 de la République démocratique du Congo. Mbosso est incapable même de condamner. Mbosso d'abord, sa province est attaquée par les inciviques. Oyoki kuna azotel melango. Mbosso a focalisé wana pour ba député opposition wana bazo sala mbeba. Bazo reverser oyo azo sala. Mbosso alingi azwaka ba jeep. Mbosso alingi afutaka ba $21 000. Soki ba reverser une infraction. Aujourd'hui Bunagana est occupé. Mbosso dit rien. Et là on ina sali. Abengani ambassadeur rwandais, abengi ambassadeur congolais Zonga. Mbosso baza na vision ya Félix Tshisekedi. Tant que muto yo kolanda vision na ye, aza na vision te pona Congo. Bongo président assemblée aza na vision nini? Bambosso baye na mission na bango azombongo na ye alengeka kufa lobby lelo azu vie c'est tout. N'attendez rien. Ezala bandeko na nga bandundu ya Mbosso kwendelanda. Vous allez landa ko so nini? Il est au soir de sa vie. La théâtralisation de Félix Tshisekedi. Alors, ma justice fait la théâtralisation. Bon, on est parlement, ça la théâtralisation. Alors, on est parlement, alors là, teni, il y a Moussala. Teni de la ville. Cela veut dire quoi? Mbosso, teni de la ville, les Adines. Yo biloko Italie République, Italie yote. Ozolanda babiloko moko Benin. Donc, babiloko moko vieux penanga comprendre te. Ya kona zomona bazo bina fachi beton. Président assemblée nini français. Oyoka Macron Beton nous a donné des jeeps. Ah mon frère. Makamba ba vieux Mbosso bolo ba tika lia akende. Il est au soir de sa vie. Chance le Pamba. Félix Aye. Mobutu atiki allié. Laurent Désiré Kabila Aye. Kiu Joseph Kabila Aye. Allié. Le pas monnaie na ozala wapi ya exili pe na kimaki lokola pecho aye na moni makambo pe aza mwana ni yaka petit fachi be beto premier président assemblée nationale tika ya lia abina la fachi 2023 histoire en Mbosso ozala te ozala libandat azongi kenga ngo atongata WCT atongata balabala malonga te atongata toilette publique te on azopso na kenge na ngana yebiti na kenge banza wenza kenge zala kate wenzo eza construit pa Mbosso banda ezate Soni oyo nazomone pa Mbosso Soni ndeko vie na nga oyo papa na nga oyo Soni penza kotala boyo. Merci beaucoup Tokomo Kemaleme na suka kasi pona candidature ya Denis Mukwege alobi bongo akozala candidat présidentiel en 2023 tek yo peuple congolais ninyolu. Félicitations Denis Mukwege. Oyo yo comprendre que Félix Tshisekedi aza muta ko soutenir te. Félicitations d'abord. Denis Mukwege aza citoyen congolais ou aza libre. Il repère sa candidature comme candidat président de la République. C'est tout comme lobby à lobby. Na Longoli n'a désisté pour na Chilom. Et vous allez chôner. On a désisté pour na Fayoul. Et vous allez désigner. Nga tant que Congolais. On a la constitution na beaucoup. Na respecté Mibeku. Félicitations. Félicitations. Voignons sa rejoie. Abimate. Félicitations Zaïe. Aza Congolais. Aza Congolais. Mais biso sur d'autres sentiments de la candidature. Ya. Parce que la candidature Moussous, ils ont des chantiers à Félix. La candidature Moussous, les chantiers européens. Mais quand tu m'as dit, Denis Mukwege et chantier de Félix, Denis Mukwege bongo lisanga basangani, Matata Ponyo, Martin Fayulu de Barob, Denis Mukwege a la bongo candidat unique. Ah, Martin Fayulu basangani na mutute, Mutuali Bosso a se proclamé qui ou parti na yebi misi candidat président et Zalaki Matata Ponyo. Fayulu a sali congrès na Kisangani.
parti na ye pe balobi candidat na biso pe na SID Martin Fayulu. Mukwege pe alalaka te alobi candidat na nga Martin Fayulu candidat nga pe naza candidat président. Sima Mikolo permettez nazoya nanu te nouvelle là pe mutabota premier azate. Le ba bango moko baza agité. Bayebi ke non eza candidature moko ya Rolanda Malanda ngulu. Sikoyo baza ba Congolais bango nyonso. Sikoyo après proclamation na bango baza ba candidat basukoyi koya wapi Matata Ponyo aye kotala Fayulu ale racontre wana mimingam Mukwege pe aye kotala Martin Fayulu basololi 4 heures du temps et miminga ba mi se proclamer ba candidat mais basuki wapi et pas un vrai candidat Fayulu azolu candidat te lobi Fayulu kuzaza na dura koloba naza candidat te kaka biso to lobi Fayulu candidat biso moko faux débat biloko na tia boy bituma toza nango awa eza bituma to bisa Congolais Félix alakisi limite na ye akende sili bituma toza nango lelo oya ba Denis Mukwege ya bo pesa o atali sanga bonganga zana kuna ne para ya so pesa sa nini pesa oza libre muzutu candidat soyo sanga na Fayulu te kena na ndenge na yo félicitations mais bitumba to kobunda to yeba molongi ozala nani biso ba Congolais to kabolo to partager nano biso to akokamba biso c'est ça to komi na suka mais pour na photo ezali ko circuler to moni bongo ndeko Blanchard Mongomba nouvelle élan to moni bongo ndeko de vos kitoko CG ya SID bafani na bashada bazali kolia ba bi vérité bimi ba kinaka kingaka tinini ko koloba pour na photo na bito soki omo merci Blanchard Mongomba zalaki na photo wanati azate azalaki Blanchard Mongomba babengisi ba secrétaire généraux nyonso ba parti politique ezala ya bandoki ezala biso batanzambe na batanouvelle pa biso batanouvelle batozombe batanzambe wana batanouvelle là batapepere ba satana batanani kuna ba diabolo mais muzuza azo abengisi CG na ye okende ba diable kuna na batanzambe bazosangana o trouve normal pas na tigite ba satana lokola Fayulu na CG na yali ngo kutana na satana ba ko kutana ba satana ba yiko kutana sur appel ya NDI si c'est NDI institution etali makama élection nde ebengisa ki bango ba sangana ba tala ndenge ni ba kokende élection ba kende na consensus bref ezaki pona consensus Fayulu ayebi kingakati te aboya kokende kingakati munda ayebi kingakati za muzitu na Blanchard Mongomba eza bongo te muzitu za premier ministre Joseph Kabila to seka siko to kolobani Fayulu bazaki député provincial na Sierra Joseph non cause la député provincial ya opposition azaki député provincial ya opposition papa na papa Etsenzi Tsekedi mais muzitu premier ministre Joseph Kabila yena Shadari liboko la linzaka yena bagimbuta na banani bango na bango via muzitu ateka distraction ko bitumbo yote bitumba entre Kabila na biso na Fayulu zana na maboko pembe so ba taire pesa batiki via Fayulu via muzitu parce que bayoki oh muzitu alobi félicitations na Félix na moni mbongo bandi okota semeki na biso alembisi semeki Mkola koloba ke non yo osali eloko te ba 3 maisons ba kobimisa ba dossier 3300 maisons mais je te dis biso te ndeko muzitu ngana zana amene soni moi moko mais ba ndeko ba to muzitu bazana soni te muzitu bazana soni te ba déclaration wana atika yango abengela ngata mutu cadre ne moko makasi ya makasi penza apo na pe ata mutu auta na palu so bazaka ba parti to ba wuti so wapi ayo ka na plateau. Merci beaucoup bandeko to komi bongo na suka océan mot de la fin na yo par rapport à mboka ndenge ezali ko kende puis pona maponami ya 2023 nous ko ba pesi numéro ya téléphone na bayiba kolanda ba moya suka ndeko na ngai nazali Congolais bitumbo na yo kutinga na moi te esida futa kanga te mutu apesa nga salaire azate okutinga na moi en train de sensibiliser la population bitumbo tozana ngo objectif na ngo ezali ke tolonga bitu donc moya suka na sengi na Martin Fayulu na Adolphe Muzitu mutu abatu président eli alobi na ne lokote mais na sengi na papa Muzitu na bengi yo papa yaya grand frère noko koko bakoko nanga politique ya micro ndenge ndeko achenga bo sentiment oloba ka epelisa ka moto
wana eza politique izenga lakisaki biso te yo komi na politique ya lelo yo za mutu lelo oke na nouvelle la bato lelo ale yo babandi kobina lelo tala zonga sima zonga mutu Fayulu aza ndeko na yo lamuka eza eloko bino bosalaki boza bino mibale soki boza place moko bazobanga bino yo ozoyeba te bozonga sima bosolola yango na ndako bwaka RTVS 1 wana kuna eza politique mabe oyeba RTVS 1 radio na télévision zonga na nzela po tolonga etumba soki yo tie mutu makasi nga na kokita na nzela osentire téléphone na ngai ezali plus 243 89 80 37 554 plus 243 89 80 37 554 na pesa bakongomani mbote oyo nyonso na lobby ça n'engage que moi na engagé SID awate nazali communicateur ya peuple ya lamuka je n'engage pas les SID na maloba nanga po Fayulu atindinga te na loba mais na lobby en tant que congolais oyo nazo sala nini oyo nazo mona mkona kwa engagé SID atindinga na loba na kombo ya SID na koniata en tant que communicateur to membre ya SID mais le na niati en tant que lamukiste registre lamuka ndenge pe na nouvelle là ba registre bazali mbote na ready okima boulot boulot na bino yango masolo lali ya ah merci beaucoup. Merci beaucoup to komi bongo na suka papa radio Zimbote bongo papa Océa Pesio yo pe muto zwa ki libaku ya kolanda émission oyo ko finga te na bisa kabino ya bibola na émission du début jusqu'à la fin oyoki onde kwa abimisi ngana zaki na nga mupozi ba question zaki donc ba question zaki yanga ba réponse zaki yaye ko finga te tia commentaire malamu yo pe nde kwa nouvelle là oza na posa ya koleka na ebisi bino numéro aza na bobenga ba diaspora oyo so bolanda numéro oyo bolanda émission oyo du début jusqu'à la fin boyoki onde kwa lobi ko finga te tia commentaire malunga to pesa solution pour na mboka ezokende tant que tozo na dissection ya ko finga na entre biso na biso mboka ezokende pa bapaya na lobaki bongo aza na posa ya ko soutenir nga pona ko sumba téléphone na perdre téléphone pona ba ini mboka ko menacer ko beta biso téléphone nga kendaki o père ozana posa ya ko sunga nga pona sana téléphone po to benga na pona okebele bozo benga nga kabuya boye po benga nga moko bozo nga edenga boza numéro maman c'est bo benga maman c'est so botine nga na ko so téléphone to kutena bino mikolezali ko ya bo continuer ko s'abonner na chaîne na bino bo partager l'émission bo tala l'émission to mona bino mikolezali ko ya bye.